Mbote mingi bandeko bozali branché na www.botestv.com de partout dans les mondes bozali branché kolanda biso na émission alelo spéciale Beauté S'info na ngai Rondi Mangitu kwa na kitibongo na kati ya kin toujours pour na kolpema ba information par rapport ya journée ya le 30 juin 2017 ndenge le kaki tout tamboli tout a besoin to yeba qu'est-ce que la population pense na journée ya le 30 juin 2017 est-ce que et kaki malamu to et kaki malamu te alors tozo tambola to la sabino ndenge nini to sololi to ko solola na population ya Kinshasa to la l'internaute toza kaka ko solola na population ya Kambote li fête ya le 30 juin to lingi to e ba population ndenge nini ba fêtaki est-ce que fête yango le kaki malamu est-ce que fête yango vraiment ezalaki à la hauteur yango na toza pembe nanga awana ndeko alingi pena mekam ko tuna mo mituna par rapport à la journée à le 30 juin 2017 mbote ndeko mbote oui ko se présenter la bande de Kobola ndabiso na mutu na komola na titi sous les bambous a toza juste na ibandila kaluka frontière ya bandal na kaluka alors ndeko tolinto eba lobi ezaki le 30 juin ezaki na kin si natambola epinda na kin natambola ndi na Kinshasa siko na kotambola wana mouvement ezaki ndeni ezaki bien fait le kai malamu to ezaki na be te fait pinda totambola kande totambola fait ezaki pinda bien te le kai bien te na ndeni ba défilé ezaki te to ndeni expliquer biso on to comprendre ba ne peut pas comprendre te défilé pe rosa na ngote poto feta pe ba fête sur le 30 juin défilé ça mais ouais le but au monnaie que batu bobanga insécurité hein et puis toza na fête na mboka hein au mona ka netka guerre bati ba policier na ba coin donc bien té les gars bien té donc si je comprends bien mboka en insécurité il y a ça ne va pas na mboka ya oloba côté donc mutinyo ça va la panique tarelo et ça mène à victoire on a déjà bani ça mutinyo so donc fête les gars bien té mboka pe isa bien té sécurité pendeza. Selon eux, bon, qu'est-ce qu'il y a à la base? C'est la sécurité, la police, fait les 30 jours comme il voilà. Moi, on va fêter la méditation. Selon les causes amis. Si, de l'autre, tout le monde bien. Tant que vrai quinois, on va voyager, abîmer, tout ça, on a ma belle, on a kin. De tout le monde, on a sondé ça là. Mais ça doit aller bien, bien, on a le bio, ils ont bien dans le sens qui. Le message a été fêté sur la banane, on est 30 juin, donc et panique est déjà battu. Na art, on a fait ça, mais la victoire, Monique et panique est déjà. De ça est bien été, qui bat banga qui m'acasse. Donc c'est là qui fait le canon. Les gars bien, ouais, bon. C'est quoi la sécurité, nous sommes comme. Qu'est-ce que pour cinq ans là-bas, le gouvernement va pour ça, pour que le connaisse ceci là, tout qui est dans l'élection, on est calme. Mambo moi comment lembisa biso la biso taba kongolais biso lembisi moi ka 5 moi ka boye biso to linga mnake mboka na biso bavandisa nde makambo do to so la pinande bien do batika bavansi mboka eza ya biso nyonso mais dialogue c'est ça la modiche moi biso taba petit peuple moi ça la biso pas si pour occasion ko lobisa neti bino ba chroniqueur boye to profitera pe pour la relancer ba message na biso mais ba dialogue na bango na bina ba solola bien te yango monizo ce que yo sengi nini nga sengi penda ko tozala égalité biso nyonso nde balobaki mambango ezala na ndenge partage ezala rotatif donc to ba ke to solola to kabola rapenda bien ezateka ba parti ba ninga mo boye bakanga maranga na ba pouvoir bakanga maranga pouvoir de ba céder te deux abina bien te donc bon. Ok, merci Ndeko. Nous allons répondre à la question de Bisso. Tous en avons Ndeko. Tous quittés na katia kin, tous sur la bana kin par rapport toujours. Il y a les 30 jours fêtés à l'objet. Tous en avons Ndeko. Mbote. Comment on a? On a Cédric. Banango Toto. Cédric que ça moi na kin. L'objet les 30 jours là na kin. Avec na kin. Fêtez moi les gars. Faites lesquels on a malgré tout pire que Zali, mais te débrouiller quand même. Vous avez beaucoup d'habitude. Vous débrouillez quand même, M. Balobi,
méditation, insécurité, ma comme ça même la victoire et bien ici au travail au fêté, défilé salamité, président Koutou. À l'objet tout n'est pas le bar à chaque le 30 juin. Vraiment quelque part moi on bilingue Mbingezali. Mais quand même tous les patriotes banamboka tous organiser quand même mandam monanaki tout fêtaki mwanke. Mais il y a grave pena ndenge ezalaka na ba ne mususu mais au pena lobby en tout cas le taki mobulu mais to débrouiller quand même to fêtaki mke est-ce que mobulu on zo ta mobulu on zo ta bon to koy banini to ko ba pendenge nini eza bango moko nde bazo sala makambo na bango sino mabui et mke mais biso to abana mboka ko lemba ni balbaka nzoko lemba ka miunete biso to ko lemba mboka na biso te toza ba congolais to foka congolais est-ce que tant ozotala bande ba politique na mboka na ba konzi ya politique ya mboka na biso nde ba otambisa mboka zo salone est-ce que ozomona ki mboka zo ke na okufa to mboka ça va aller bon tous un espoir que mboka ko bonga mais bazo sala pour moi toujours c'est pas nangote ba élection que comme en 2018 nous en décembre mais a changé et ko simba te wala ko simba te bo biso toujours ça rouler pour les élections na biso ah on a décembre bango ba ça bon tipo et ko simba te ba oluka peuple a telemina bango sikulu du coup tout ça ce qu'on prêt to chapena makamanje pour to temela bango pour toujours biso bazo viser bakambu et tout qu'une élection siko biso to zela bango susu bana poussa biso et aussi matin et aussi baté ce côté la caméra fait ça message na bande ba surtout na ba konzi o ba diriger mboka na biso message na ngezabo ba konzi biso neto votaka bango en plus to tela bango pour le moment oya ko sala ba jeu bon biso tout ça ce que to telemili bango siko na moment oyo tous en la kanda po tozoliate tozolatate ban classe mobulu dollar ya komata makambo za mabe en tout cas tozotela bango soki basali ba en tout cas totelemela bango tozana posa ba paya ou bazana mboka na biso ba na kimia moni population ayaka mingi ko toucher bloco ba paya mais za mabe po bango ni ba ya ko sunga biso soki balobi basa bloco bango basala wana tokotomboka. Voilà, merci beaucoup Ndeko. On a dit pour répondre à la question de la mission. Na CP na open de merci. Merci Bandeko Rolanda Bisso, spécial 30 juin et les cas qui n'ont ah on a qui vous appelez papa à ton point de vue dans le papa. Point de vue dans le spécial wana 30 juin fiasco. On a ba Congo bazana pouvoir pour banda kuto soumis. Fiasco bandana au comme ça déjà 39 ans ba fait on a fait tango ebele o na yeko mona bosoto on est fait tout il est qui fiasco do elo côté nous on peut les salama qui bosoto ils ont expliqué mais ba tu bazo gouverner biso ba ko quitter bazo ko rater ba ko maîtriser même sécurité mboka na biso te bazo ko rater donc ba kende to la tina bango te tana cha ko tumba to tigara ko mela ba tumba ko bia kate vraiment non pas possible que nous to comprendre ce qu'on fiasco moi uti na nini fiasco uti ko bandana numéro 1 ko sali ke ba to ba fêter le 30 juin moi les canadiens mais bango bazu ba raison na bango bazu ba raison o soki bitumba soki ya mwanda ntemi bazo banga soki ndenge ni civil bozo banga siko bino armée bozana beaucoup misaka bwana minduki ya danger to na armée ya kitoko mais boko quitter pour na mwanda ntemi c'est un civil azali le côté bo banga fête le gika boye on dirait tous en bus capitale commandé capitale donc Afrique mobilité c'est quitter pour babangi mwanda ntemi babangi mwanda ntemi ko babanga ki poto ko ki pona soki na parc ya kalamu bako beta bakan nde kimisi ba soda nyonso donc fiasco na gouvernement na armée na ye le côté tout monde le côté armée za te na beaucoup ce que yo attaqué moi na mboka to olobi nyo sengi nini na sengi na ba konzemba o bazana niveau international ba fongola mitema batika pouvoir to ke na élection ba toujours ba gérer mboko ko bango ko gérer mboko te bazo ko kwati bango tout ko bana na président de la république na premier ministre na ye wala ko tomola ngo gouvernement te wala gouvernement te wala même bourgmestre ko gérer mboko ndenge wala tendeti sami ba nani soki nani ko moni na bosa na ko Tibala même bourgmestre ko gérer mboko ndenge wala dollar ezaki na combien ya kutia na budget ko toye bien moto
bakosa ko budget mati to yebi yango te to bika ba 3 milliards o to yebi dollar ya komi soki na ba 16000 to kende wa merci ko ndenge osengi gouvernement ba changer gouvernement le babu que bandeko bazali na l'étranger baolanda biso ba ça quelque chose qu'on a mbona ay bato étranger basunga biso ba tia pression pena bato baki basunga biso bakende bango tout tozo bilongi sika baye ba kozongisa mboka na biso mboka o malgré ba fini ba gouvernement ba président o ba l'équipe tikala ko mwa mambo président moko ta leka na mboka étranger fetanga te eza fait oyo toyebaka te mboka mokolo tozwa kango même Lumumba kota ki azoka soni na mambo eleke le 30 jours. Bon, merci beaucoup papa ndenge on dit ko répondre à la question na biso to pousse na peut-être vraiment ndeko baza awa mbango te nga fini so kombona kombo na ngai JC Manzambi JC Manzambi Lumumba soni kota koma tambola ki le 30 jours na bosa nango na mona nso le 30 jours na kata mboka te bosa na ndeni fête na bino bozoka indépendance et Lumumba na indépendance bosa on bon na bosa na on a sens que autres ba na minute eza sur mboka te autrement dépend de ce qu'on a individu ya auto éviter bon éviter na ko ba na kati wa fête na biso indépendance ezala risute ya tikala omona ngope risute po net lobby ezaki journal fête na biso auto bana ko ba sepla mais ba bombi biso na ndako 110 ans mutu moko bo azoya pona ko intimider ba ko azana armée bon nakotanga komone puisque nakobanga mutu te naza eza démocratie na kata démocratie nakobanga mutu te soit disant mwana ntembe bakobanga ye mais nazotuna vraiment na kata mboko sécurité eza wana kani nyama musala nazosala na kata mboko ezali fête ya lobi esalamaki bien te pourquoi babangi mwana ntembe to ndenge nini to baraison mosusu eza na nsima bon baraison mosusu eza te baraison eza te babangaki mwana ntembe puisque fasa azoyela bango bakomone te mais ngai nazotuna nanu na décédresse na chef armée général Kanyama insécurité na kata Congo ezokota makasi mais yazawa insécurité za makasi surtout na milieu na biso toza oyo so limwe mata 20h apamba mais ozosonga na ndako bakati yo to ozoluka basalo ata makayabo et donc insécurité peneza makasi mboka surtout na kalunga na biso insécurité za makasi total mutako défendre azate policier ozoke benge ka ezosala mayango policier akokate na des policiers na social donc ils ont vraiment pas si bana kini bozo bana poto bana partout bozo landa biso bana bozo comprendre que bana kini pas si population ndenge izolo basi ko singa ni bon pour la konza mboka gouvernement ko tolobela mo sous état la dollar dollar est-ce que attends pour vous donc dollar est comme dollar est comme 10 dollars par mois et comme 17 000 17 000 francs 10 dollars 17 000 francs mais ne pas comme attends pour vous donc azalaki mabe pour été pour comme vous bato azako sala ne ka bona za ntilome mais là musala moko commerçant là musala moko te na osala tala table za kutinga na vandi bazona mna bamaka mapari foot bayela biso tala yango diplôme na biso ekoma na bapari foot soko beti pari foot te musala ezate vraiment bazokoka te déjà délai na bango sesilaki bakende na bango tala biso baposa na bango te kibala musala okosala ezana bango sesila bana mandat esila batika bakende balibere na mboka bana moko baote insécurité epai et tout consort c'est pas bon. Merci beaucoup papa. Quand il m'a même nous tous nous bien la quartier nous la petite bazaki donc banga ba gloire tena fait ba ko bouger to net ko ko ke ne mo botala ba ki na yite ko tambolité ni ke ko banga mboka pona nini bango balingi te peuple alo ce qui peuple linga le ba ali baji ba point chaud na ba prince ba tche pona nini peuple ce qui linga le ba bango ba on va commissaire biso déjà bango mena kati ya bato siko yo apeke mwana mboka tala kamera ino ngosenga na bandi konyesa wala na biso bakonzi na bato baza libanda ni ko lo bakuna pasa ni pona kokuna en tout cas na osenga pena na ba to baza na libanda mboka même bato mosusu en tout cas ba soutenir biso ba longola biso na kelulu ko parce que kibombo el passion de kimingi
totindaki nango na babutu ti tozokendaka eske mboka ngo kongo yango kaka biso kaka kongo eza kaka mpona konyokamaka tonyokamaka kaka toujours kaka eske tokokosepelaka te na mboka moko mosusu kaka pasi tolobaka pasi ecoki toyokaka na sango bani bamboka mosusu nekoma bia biso lo bakongole tokomaka mboka matuka tokosenga pena batala mboka mosusu bayede biso batala mpe makambo ezoleka na mboka mosusu bacila biso mwa poi esala biso mwa pa mpona motu oyo mboka ndenge alomemela yango yango te biso toza bagene ye alobaka kaka mpona bagene yango nde bo ekomi nde kotriske na bagene olosolo boyi gene songo selektive te na mboka mpona toza okobaki oza gene soki oza gene oyebi kosolola na bagene bien bon marché pe très bien. Merci beaucoup papa na ndenge répondre à la question à biso. Donc je comprends que ba de voilà na biso peuple azolela. Spécial Botes Info ya lelo et comme na suka, j'espère que vous avez ebélé branché kolanda biso de partout dans le monde na www.botestv.com. Ngai Randy Mangitu kwa na présenter une émission oyo ya Botes Info lelo zaki spécial 30 juin 2017. Nakitaki na tambolaki na luki pona bino population balobi par rapport à journée ya monenge elekaki boyoki ndenge baleli na bakonzi boyoki ndenge balobi ke journée elekaki malamu te insécurité eza na mboka makambo ezotambola bien te na mboka dollar eza ya komata vraiment ya un ça ne va pas na kati ya mboka na biso alors boyoki population ndenge baleli na bakonzi ndenge basengi que changement il faut kota élection et ça la makambo nyonso to eleka malamu donc na bino bande kolanda biso boyeba ke journée le 30 juin 2017 awa na ki elekaki vraiment kitoko te na pesi merci na équipe technique oyo et accompagné nga lelo ndeko nanga Pepino oyo aza na sima caméra merci pe na ingénieur Denis Bouene merci na coordination oyo esimbami na Noël Tantou na ye moko le big manager Ado Panzu mwana ya Amerika mwana Fumuki Mbango. Nous allons nous prochainement pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.